Fidèle d'Historie na Kinshasa na Brazzaville, fidèle d'Historie partout. Toye lisusu na deuxième épisode na biso, deuxième partie à film na biso, sacrifice raté. Et pas wapi tomonaki bandeko na biso ya basi oyo bakendaki rendez-vous bayibaki mbongo bango pe kuna bayibaki bango bakaleson bamimaki epai ya tanganga après avoir koyiba mbongo bakomaki maboma bafidediane na bafidediane tolanda filme oyo na bokebi nyonso problème nini mona yo fidèle d'Historie nazo comprendre autant tika puso babongoko tension yepe kotelaka ye bandeko na biso bakomaka maboma fidèle d'Historie na Kinshasa, fidèle d'Historie na Brazzaville, fidèle d'Historie partout film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi, film oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali, yo moto yo olingi vi apprécier, yo moto olingi bilula yo moto olingi ozwa mbala moko nyonso okoma mbala moko yo nde la reine ya quartier, yo nde la grande dame, yo nde superstar influenceuse, film oyo sacrifice raté était ayo fidèle d'Historie na Kinshasa na Brazzaville, avec moi votre humble serviteur le président Fidèle Dimotonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment, Fidèle Dimove Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi basale la yo publicité, spot publicitaire et à qualité. Benga Fidèle Dimove Production te Olingi basale la yo couverture ya événement ya matanga ya fête na yo. Contactez Fidèle Dimove Production na numéro wana. Abonnez-vous massivement pour na kolanda ba film oyo na Fidèle Dimove TV na YouTube na yo. Surtout bozana ba fête ba réunion pour na ba activité na bino. Ça de fête VIP le dromadaire de saison na Mikonga et Fobank ezawana te pour na bino. Service sécurité za assuré, courant service traiteur nyonso tout za assuré, terrasse restaurant, benga salle de fête le dromadaire de saison na 89 61 35 160. Merci beaucoup. Et tout le monde mama bimi awa mama bimi la nani mwana ya mwasi mama yokoloba nini mwana monaka mama mama nini ngo mama ozolela nini nde kona mbala zaka so na kufi pona nini mama asali nini abomi ngai mwana nga moko mbala abomi nga mama eza possible te o gwa koko boma yo te abomi ngai s'il vous plaît tango nyonso akobenga yo yebise kokende te s'il te plaît kokende te mwana nga mwasi mama s'il te plaît tika bongo tika koloba bongo ona yebise oki gwa koki jamais koboma yo mama tika bongo mama mama oza wapi mama oza wapi mama yoka ngai mama ogwa kokoboma yo te mama awa mama bimelaka mwana ye ya mwasi ezalaki ndoto mama bimelaka mwana na ye na ndenge ya ndoto mpona koyebisa ye ke liwa na ngai eza ndeko na ye ya mobali nde abomaki ngai bandeko na ngai to neglijaka bandoto te non ezaka ndoto mama ya koboma mama te azolela donc aza heureuse te maman
Mama pona nini otika biso? Mama pona nini? Mama bisika studio zali na zako simo pe mana kimia. Amen. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout ba fidèle na ba fidèle nyonso bozalaka bino. Mama bimelaka mwana na ye ya mwasi koyebisa ye ke soki nazokufa nakufa eza po ndeko na yo ya mobali abomaka ngai ayaka koavertir mwana ye alobi soki aye kozwa yo ke na Kinshasa kondima te kozwa eloko na ye te kolia te ape tomonaka mwana mobali ayepa ndeko na ye ya mwasi. Merci beaucoup yaya nasepeli omona yo ndeko nanga oyo nini ya nani oyo certainement eza moko ba voiture nanga moko ba voiture na yo oza sérieux ndeko nanga mbali fidèle d'histoire landa film oyo nazomona ngo eza sérieux te ozo blague nazo blague te eza blague to loti d'accord eyoka oyo eza moko ba voiture na ngai edengi naloba misusu ezali oloti na ye ka mpo nazwa yo nakenda yo na ville okendanga na ville wi nakenda na ville ndeko nanga mobali ntango mama azalaki na ville ozalaki na bavoiture te mama akufi moko na bavoiture omoni nazwi ami moko asuni ngai nzambe vraiment apesali biso ngolu nzambe apamboli ngai sikoyo naza na lopango na nga moko yo oza na ndako na yo oza na ndako na yo ndeko na yo mobali wi na oloti naza sikoyo na ndako na nga ozwi mbongo wana wapi ozwi wango wapi ndeko na mbali nzambe aza likolo nzambe finalement nzambe apamboli nga oloti nzambe a changé histoire na biso eza vraiment malheureux en fait mama na biso aza te ye anyokwami mpo na biso aza te vraiment nzambe apamboli nga na nsima na ye eza mapasi aza wana te po asepela na bozwi oyo nalingi tokende na yo na Kinshasa to kende ovivre vi moko ya malamu otikala awa te na cité oui elekelaka ndeko na ye ya mwasi naza vraiment triste ndenge mama aza te na biso ndeko na ye ya mwasi azokamwa ndenge nini mama azalaki ozalaki na bozwi te mama akei mama okomi na bajipe oyebi nazo souhaite ke mama azala awa efala azala mpo ke amona nyonso tu oyo oboyefi oza na raison na époque wana baancetre bana kocelebre festival na bango nazo comprendre te lelo makambo ebebi o eza kaka po oyo basengeli basala yango bakoti na badistraction lelo bokoko eza lisusu te vraiment eza oza na raison oza vraiment na raison bokoko eza te bato babwaka bokoko kaka likolo ya kinzambi oui mama mwana ngai yeyo oboyefi pesa bango mbote mwana mwasi merci sindi mwana nga mwasi bato baye mpo na yo okui le fils lobofi alobi alingi yo alingi abala yo yaya kende mobali na yo aye oui ok mama pesa bango mbote boye malamu fidèle d'histoire eza vraiment malamu tosepeli mama
bokoki kokende na soso na bango awa ndeko na biso ya mwasi kuna andimaka déjà engagement pa ya riche nzoka mobali na ye koto pe aye kotika masanga baye kopresente mobali ndeko emere ezalaka malamu te asi akotaka déjà na bolingo na mutu ya kisi ekosukela ye kuna ndenge nini ndeko na ngai ya mwasi yo oyo ozotika premier amour na yo parce que okutani na bato moko boye baza na bozwi na sepe na nga te mama na sepe na nga te papa oneka obenga papa tosolola papa oneka ndeko alobaka na sepeli te benga papa ya tosolola awa papa tikaka qu'est-ce qu'il y a nini yango nazawa nini yango mwana yo alobi aza na eloko moko akoyebisa problème yango eza nini loba eza mpona bato oyo baza libanda wana nini yango mpona bango nakobala na nga na mboya mbala wana te nakobala ye te okobala ye te olingo bandaki ndumba na kati ya ndako na nga pomne eza nini olingo ozala femme libre ozala prostitue pomne eza nini mwana nga mwasi baraison na yo eza nini okuya aza mwana moko malamu mwa moko mbali malamu mama naza deja na mutu aza na bozwi makasi moto yango aza nani yoka mama kombo na ye eza italo aza na Kinshasa obengi nani italo eza kombo ya mbwato mpe ya mutu mwana nga mwasi soko komemela biso moto wana totala ye oui mama eza problème te na komema ye aya bomona ye aza vraiment kitoko nga mpe nalingi ye azolinga nga soko omoni yo kosepela na ye mwasi oyoki mwana wa mwasi problème eza te na kolinga na mona mbala na italo mais yoka oyo na koloba na yo papa koloba na ye nini yebisa mbali na yo yebisa papa o moto akoforce nga nalinga mbali onga nalingi te na mbali nanga deja aza na Kinshasa italo aza na bozwi mokoloba ya papa no bongo te aza papa na yo keba ndenge okomona tokosola na bato wana bakende nano tokobenga bango nsima mama yebisa bango bakende nano pardon naza deja na mutu na nga baforce nga te pardon na bondeli bino fidèle du story na Kinshasa na Brazzaville fidèle du story partout oloma awa tomonaka mwana mwasi yeyo na temple bamemi ye awa epai ya italo baye kosakrifie ye mobimba to nini aboyi libala kuna ya mobali na ye tala lelo italo amemi ye na kati ya temple grand maître alimwisi ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso ndeko na ngai ya mwasi italo amemi mwana mwasi ya sakrifie camarade na aloti deuxième ndoto Jésus Christ ezalaki ndoto eza kaka ndoto te nzambe merci kaka po eza ndoto namoni donc italo aza occultiste donc esengeli camarade na nga asala attention nalotaka ndoto liboso namonaka yango normal mais soki namoni mpe amemi na temple fidèle du story na Kinshasa na Brazzaville fidèle du story partout ndeko na biso alotaka ndoto liboso alobaka yango me moninga amonaka neti bablage me lelo mpenza amoni italo amemi camarade na kati ya table basakrifie ye ogoloma tozongi susu italo yeyo na kati ya temple Lord Matme. En attendant, il a évoqué salle de fête VIP, les dromadaires de saison, Namikonga et Faubank. Benna salle de fête VIP, terrasse et restaurant pour notre activité, Nabino ya mariage. Na 89 61 35 160 awa tomonaka
Italo a mis mwana mwasi na temple ezaka ndoto to comme réalité Fidèle History na Brazzaville deuxième ndoto même nuit blé ndoto même mutu même figure même nuit même rêve oyo pena nzambe azoloba yango eloko oyo eza pendaka ndoto te ekomi réalité nzambe telefone yango eza wapi nabenga camarade na ngai oyo nzambe vraiment ngai oyo filme oyo eteya yo oyambako ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oui allo Cindy yokanga attentivement ni nango zo marché te italo aza critique ba jeune nozo bananga eza blague te na sali bandoto mibaleka siko na butu moko amemio na temple azo sacrifier sans effet omoni nini tango na koya to kosolola ngo ya pardon merci oh mon Dieu nasengi o pardon ni nango zo nyo komela ndeko na nga mwasi ni nango zo marché te na mwasi ni nango non bébé non ela kaka azobenga nga azali comme koto réglé likamango eza nini eza bien je crois que azape bien oui azane bien film oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi tika ngai nakende kolia vraiment ntongo detamaki depuis kala na déjeuner vraiment toke na likolo to déjeuner Fidèle History na Kinshasa na Brazzaville Fidèle History pardon eza vraiment bandoto ordinaire te italo aza moto ozokanisa te ntango obengaki nga azalaki wana ozalaki epa na ye nakanisi kozalaki epa mama oui nakomaki epa na ye na butu na pase butu na ye nde mpo nakoma na ntongo donc moto moko ayaki kobalanga kuna babengaki nga na mboka na boyi mwa mbale wana yango nayebisi bamama ke nazomema italo yango nalekaki bamoko nalala epa italo na informe ye s'il te plaît bosala nano italo bala mwana mobali wana yaya atika bongo makambo ozoloba nanga nini yango ozoma na munoko na yo nakoki kobala mwana mobali wana te eza yo te moforce nga na bala italo mobali osipliaki nga obondelaki nga sikoyo napesi bolingo ozobisanga na tikatika bablage eza mpo na ndoto oyo nazwi ndeko na nga mwasi nazwi ndoto ya mabe yoka nandimelaka bandoto te bimisanga na ndoto na yo eza nini yango mpo na information na yo nga na italo tozokende omona baparent na nga ya solo oui tozokende omona baparent s'il te plaît tika nga na makambo bandoto na yo soko oyebaki ndenge italo azosala nga ndenge azolinga ngo koloba bilobaloba te mwana mobali moko aza na bolingo aza tendre nayebi eke ntango olambwaki na ndoto na yo orealizaki te ndenge azolinga nga moto babondeli asambelaka alingi mabondeli makasi tatika boye tika bandoto wana komisa mamba bandoto te nasali part na ngai ela filme oyo eteya yo camarade ayebisaki alobi ndeko na ngai napusaki olinga mwana mobali wana eza par sentiment lokola biso basi tozalaka me nzambe aye korevele nga ke mwana mobali wana aza motu mabe aza moto ya basiance nini yango lisusu mpo na mama namoni lisusu mama na ndoto oloti ezaka nde ozoyamba mbako ya kolela boye nayebisaki yo deja liboso mwana moso ozomonana aza mama na yo te soki omoni ye prochainement yebisa ye aya so pembe na yo te aza mwana yo te eza nini yokanga oloti yokanga na averti yo nalingaka bongo te
nazo déplacé Joa so ya ndako tika la bêtise na yo wana fidèle story na Kinshasa na Brazzaville fidèle story partout ndeko ya mwasi azobisa grand frère na ye alobi mama zoya kolobela ngai mama zoyebisanga ke yo moto boma ye grand frère azoyebisa ndeko na mwasi atika bablague ndeko na ngai Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre alobaka mpe na basonge na bavision ndeko na ngai konéglige bandoto te tala esika nini bandoto ekoma biso na kati ya filme oyo mama azolobela ndeko na mwana na ye me azozwa yango na légèreté yo ntango ozwaka bandoto na ye ndeko na ngai okendaka wapi merci à mon pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi Bana CFC. Merci à ma fille de Sarah, merci à ma fils Abraham, merci à mon général Soni Kafuta Rokunan Père, Zalaka Ayo, armée de l'éternel Kinshasa Brazzaville. Merci à honorable Rigane Bassou, la papa social Herbas Pro Service. Merci à Trésor Kintoa, ité de moi Nanzambi. Comme Kolo Lopango, chez Christian Vikitoko, maman Christek Business, na Christek Business Sarli, aux yeux Lopango Nayo, na Mbongo Yamuke, Benga Christek Business Sarli, na 082 95 17 160 et Joma te monaka liboma azoleka mama pe azoleka nini yango epeso komi na ngai soki mwana pe solipa kolia te soki mwana pe solipa kolia te tomonaka liboma azoleka mama moko mpe azoleka azobisa mama wana soki mwana pe solipa kolia te mama oyo aza mama ya nani kolia lipa te kolia lipa te bandeko na ngai nzambe alobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre mama na biso azoleka me liboma benge na kombo na ye mpe liboma ayebisi alobi soki mwana mpe solipa kolia lipa wana te ndeko na ngai konéglige te bamessage oyo nzambe apesaka yo ebele bamavi na bango na kati esheke alotaki liwa olia aluka basali na nzambe amoni yango normal bandoto bavizio tozwaka parfois eza elobeli ya nzambe fidèle histoire ete aye ndeko na ngai ya mwasi fidèle histoire ete aye ndeko na ngai ya mobali mama bimaka lisusu oloti mama nayebisaki yo te ke oya awa te mama me oza ndako ya ndeko na ngai ya mobali s'il te plaît yaka te vivre na biso okozala na village te yaka bima na ndako oyo sikoyo avant ekoma trop tard mpo na yo kende pardon akoboma ndenge abomaki ngai oloti mama mo ndeko na ngai aza mobomi te pardon mama s'il te plaît nakoloba bongo te lipa mwana nga mwasi ekoboma yo mwana na nga moko ya mwasi abomi na nga mwana nga mbala abomi nga lipa abomi nga na lipa mama tika kolela lipa ezali ka lipa mama tika bongo mama ozopesanga pasi ezali kaka lipa mwana na nga moko abomanga mpo na lipa zonga village mama s'il te plaît mama koloba bongo te ayaza mobomi te eza kaka ndoto fidèle histoire na Kinshasa na Brazzaville ndeko na biso ya mwasi azolala te mama azolobela ye ntango nyonso na bavision ndeko na ngai oza na ndako ozolanda filme oyo balobelaka yo na bavision na basonge barevelaka likambo moko mbala na mbala telema yoka mongongo ezoloba na yo fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout fidèle d'Imove Production, agence de marketing et de publicité
qui fait la couverture de vos événements, olingi balobe la maison na yo, olingi balobe l'activité na yo ba booster to sala spot et publicité, olingi to sala yo clip ya malonga atoza musicien chrétien, musicien profane, figure d'histoire, toza wana pona bino ba matériel les a assuré ba drone les a wana aux appels de koya théâtre groupe ya gage, olingi ba sala ba film, olingi ko sala série, olingi ba filmer yo ba monter yo montage ya qualité ya ba effet mais benga fidèle d'histoire to ko sala lo musala ya bien to mona ba ndeko na biso après avoir ko sacrifier ba maman na bango yeyo bazo sepela na bozui ya makila bazo sepela na bozui ya baoyo balie ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mobali landaka kanzela ya Jésus Christ de Nazareth nzela na ye polaka te nzela na ye ekufaka te eza na convenient te fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours wana mpo na bino bandeko na biso ya mibali bango oyo bazosepela na bozwi onga naza na gare oyo avandaka na ma campagne aza na bozwi akendaka bashini pamba na nsima oyo esalaka ye azwa bozwi yo yebi ndeko na ngai ya mwasi zala prudente s'il vous plaît ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali zala prudent filme oyo landa yango na bokebi nyonso eteya yo fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout yo moto oyo ozotangisa makila lelo mpo okoma influenceuse ya malonga mpo mokili eyeba yo osala bavie bato babenga kombo na yo lifuti na yo eza lobi Jésus Christ de Nazareth le Dieu de Jean-Paul Mayata pasteur de la foi atala yo akutana na yo afuta yo oyo ozosala ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bozwi ya se na mokili eza na lifuti moko te bozwi ya kimia eza oyo etala pa Jésus Christ. Merci na ba fidèle na nyonso fidèle d'histoire yango yo te bozotala te mpona kozwa bafilme oyo abonnez-vous massivement dans votre chaîne YouTube Fidèle Bimova TV oloti nini yango osala awa eloko te ya kopesa baninga na nga mbote baninga na yo nde baninga na nga baza libanda yaka tokende opesa bango mbote oloti akomaka na qu'est-ce que c'est bandoto epai mama azoloba oloti problème moko eza nalingi nazonga village mpo na nini nango eloko te d'accord tokokende après yaka nano opesa bami na nga mbote baza na kati kozelisa bango te d'accord oloti akomaka na confusion azolala te azopema te mama azolobela ye ke ndeko na ye mobali nde aboma ye na lipa oloti mayele ekomaka koya makanisi ekomaka kozonga ifo asala devoir ya mama fidèle d'histoire na kankokolo fidèle d'histoire na kalufungula na kalwano fidèle d'histoire na kantate fidèle d'histoire na bapolicière nyonso to ya Kinshasa ya République démocratique du Congo fidèle d'histoire na bapmf nyonso FARDC fidèle d'histoire na baroulage nyonso to ya Kinshasa bozalaka bino fidèle d'histoire na bakambiste nyonso to ya République démocratique du Congo fidèle d'histoire na bafemme battante nyonso ma fille princesse nanga bonjour maman bon après-midi moi nanga mosi nini naza bien maman na présenter bébé nanga nazo présenter maman merci maman moi nanga mbali be malamu mama boni papa za na kati toke na kati naza vraiment très content boya awa mwana mwasi amemaka mobali na ye na famille ekosuka wapi
ba fidèle na ba fidèle nyonso to landa film oyo Ken nazo comprendre te ni nango zo marcher te lisusu mais na ebisio nazo comprendre te exactement ni nezo leka nazo comprendre te franchement nazo comprendre te mais nazo comprendre te ozo comprendre te ozo comprendre te ozo le baka ozo comprendre te ozo le likambuté yoka ngai mbulu talobi oyebi fait ba 50 milliards na pesa numéro na compte na transférer ba moka changer na continue de mbongo te nazo comprendre te ba business tango marché te il fallait nazo mbongo koto yo na gauche na droite ezo simba te makambe ezo simba lisusu te mbongo ezo ya lisusu pa nanga te mais oyebi très bien eza simple hein. Il faut que tu na temple tout mon grand maître pour na nini makambo zo simba te pour na yo auto peut be tenter il faut que nos grand maître mais oui est-ce que yebi que ba sacrifice au salaki a cause na biso ba sacrifice naza fatigué naza suna moto sacrifice te yo kanan siko ko bobo ya sacrifice yebi te c'est impossible pour na biso to ya sacrifice. Nous avons sacrifice, c'est sala. Les seuls moyens que nous avons, c'est sacrifice. Il faut que nous tout ça sacrifice. Ce que vous sacrifice, c'est que vous gagnez un bon côté. Pardon, côté n'a pas wana et cause la madame to kende na temple au sala sacrifice. Pour ce que vous sacrifice que vous avez besoin ou côté la bon côté. Ata soki lelo boyi lobi okuna okozaka na posa ya mbongo mbongo wana okozwango kaka na kati ya sacrifice ata oloboboya okozaka na kati ya sacrifice tokende tosala sacrifice osala sacrifice na kolemba te koyebisa yo ata soki na boyeba tosota village na nga ya kolemba te nga na kolemba kosa sacrifice pour nini pour naza posa bozui nazala na bozui ozotanga bonenge nini matala mutuka tokende pa grand maître ndeko na nga biso ya mobali alobaka makambo ezosimba te wano mwa mbala na okomona ye nani okobala ye te razo eza aza responsable te nakondima te nakopesa mwana na ngai ya mwasi na mwana mobali wana te papa mama italo eza mobali azobetisa motema na ngai nakobala ye moto moko te na kati na koarete nga donc mobali wana yango wana nde kozobisa biso bapara na yo papa nozoloba nde bongo soki olingi omanke papa na yo bala mwa mobali wana ekosimba te biso tokondi yango te mama eza mbalo nalingi na bala nakobala ye yango nde décision na yo yokanga sikoyo so kontina mobali wana okomona lipamboli nanga te okozwa mpe lipamboli nanga te mama papa bapara batalaka kaka mwana mobali bonzambe esalaka babishame kobala mwana mobali oyo te ekosuka wapi ese akondimela bapara na ye ese akobala ye kaka par force nini ekokomela ndeko na biso ya mobali bamama bolanda filme oyo na bokebi nyonso minango namoni bapara baza emere te oui namoni comme si baza vraiment na emere ya malamu te mais basepeli na ngai te oyo bendenge nini nazo comprendre te oui bon namoni basepeli na yo te yokanga bebe nyonso to bako koloba oza o nga nalingi yo oza ya ngai nga mpe nalingi yo bebe nalingi yo ngai mpe nalingi yo papa na mama babengaka mobali bamona ye komona bamoni mobali papa na mama batalaka bajip te batalaka mbongo na ye te batali aspect na ye spirituellement
balobi mobali oyo te papa na biso ya Kinshasa ya Brazzaville bolanda film oyo yo moto ozobalisaka bana balisa moto azalaka na mwa boutique obalisi ye isifa simbaka mwa $10 oke obalisa ye bozo exemple ya bapara oyo balobi tomonaki bonjour oui et là fidèle histoire na Kinshasa na Monique oyaki awa te oui tozongaki na retard vraiment fidèle histoire bisa kusanje bandaka ezala oyo nazokanisa te non ezala oyo nazokanisa te sindi sindakomaka na zemi to zemi te oza na zemi fidèle history oui sindi okokosalaka bongo mpona nini okondima okweya na zemi ya mobali wana ozoloba nini okokanga monoko na yo te ozoloba nini eza mbali na nga soki nakomi na zemi na ye toza dako ya kobalana soki atiki yo sikoyo nini nazondimi soki aotika nga obosani ke soki akomi lelo mbali na nga eza mpo na yo ampisi otindika ngai atika ngai na makambo wana napusaka yo okoki jamais kobosa na passé facilement problème eza nini ezomarche te mpa na yo mobali wana ozolinga nga mpe na olinga ye ela otindi yanga nasala yango nazobandela na regrete yango mpenza na makambo ozoloba nga sikoyo sita mpe tikanga navanda kimia nini yango boye tikanga naza libre nini yango boye okoloba teke nalobelaki yo te na avertir yo te merci ya koavertir nga problème nini yango na yo oforce nga nalinga ye sikoyo nalingi ye nakoti na bolingo nini yango boye nakomi na zemi nasali mabe fidèle histoire na Kinshasa na Brazzaville histoire oyo ekomi compliqué bandeko na ngai ya basi camarade aforçaka ye alinga mais après kolinga bébé naza na surprise mpo na yo d'accord okotuna teke eza surprise yango eza nini wi loba nazoyoka tozozela bebe naza na zemi mon dieu oza na zemi oui nzambe na ngai merci vraiment nasepeli mon dieu nasepeli félicitations nazokoma mama nakozala vraiment heureux nazokoma papa nzambe na nga to célébrer zela nazoya histoire oyo ekosuka wapi tolanda bafidedien na bafidedienne awa mpe ko etalo aza mobomi aza moto ya science occulte udu patron nangi nasola kende funga na porte ezalaka moko eza très important soki nakoloba te eko nakobosana o mama azelanga kuna na voiture patron bana basi mibale bana basi bango so mibale namoni bango bazalaki na bilamba pembe soki ofungoli bango porte kwani papa namoni bana basi mibale bakoti na portail bati bilamba ya pembe mwana mosala yebisaka ye patron namoni bana basi mibale bati bilamba pembe bakoti na kati ya ndako na loti susu mpo na yo na butu ya lelo ela mpo na nini ozolota kaka ngai
Pour nous solo tapo na vie na yote. Pour nani so renga miso. Ozolo taka makamunanga. Bina ngona sali. Nazo bati. Naza kozalaka mi moko ya malamu nazolo tabandoto pona yo. Nina ko komela ngai. Okoki ko avorter. Pour sauver bina ozali bo mangana avorter. Nina zo mema yo. Pour nina zana yo. Est-ce que vous comprenez Mambozolo ba? Na avorter mwana nanga. Mwana nanga liboso. Oh. OK. Vous regardez yango. Mais nini yoka naza vraiment malaise na ba ive mbozo bisanga ya kotika mbai nanga natika mbai nanga tikanga na vivre na kimia. OK? Et za trop sindi na zo mona makambe belé pona mambali wana. Soki na zolo ba bongo ko choquer yo tika garder yango pona yo moko. Oyo kinga garder yango pona yo moko. Tika ngana avertir yo. Ezala mbana suka. O kote na biro nanga. O yebisanga ba buzo ba bandoto na yo wana. Alelima. Ah, fidèle d'histoire na lobi bima. Fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville. Fidèle d'histoire partout. Tolanda film oyo combien lengi. Camarade banda ko supplier lobi na zolo tabandoto ya mabepo na yo. Ndeko nanga ya mwasi magengo natindika ki yo atoma so liboma yi. Ni nango. Le pain kolia lipate. Kolia te. Yonde kokufa. Tika na kimia. Tika soko pousse na kota ko boma yo. Lipa lokwa awa liboma abandaka koyebisa mama na biso lipa soki mwana ya peso lipa kolia te aza mama ya nani e mwana ngwa komemela ye lipa ko uta wapi tolanda filme oyo na bokebi nyonso. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baïban surtout bozali na diaspora baïban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidèle Move Production, vous allez ça là reportage, il y a des événements locaux, mariage. Vous avez un mariage, et l'indi va shooter, photo shooting, il y a bien. Donc là, Fidèle Move Production. Et nous tout ça la couverture, il y a mariage, il continuer religieux, civil, contactez-nous. Donc ça il y a bien. Vous allez éprouver na ebende na bino, matanga na bino, et tout ça la couverture na yango, contactez Fidèle Move Production, toko banda bino na morgue, na salle. Et matanga na bino est exposé, ti na cimetière pour na couper ça dernier hommage na l'économie azalaki trop cher pour Nabino. Et surtout pour de la business na yo na interprétation na film nigérien na biso to ko de la yango pe to ko sala musala kitoko. Ozana déjà basala clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane to zali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na ko sala bino ba clip professionnel. Ba sala la yo spot publicité. Fidèle Move Production, nous sommes là pour la spot publicité et la qualité supérieure. Ils ont pour dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation dans Fidèle Center. Dans Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Dans Fidèle Center, vous
tu vas copier ça cours informatique, la métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèlement production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa beaucoup sa confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèlement production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle Mauve Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle Mauve TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle Mauve Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour le prix. Vous allez dans le moment de la promotion. Et aussi boostage gratuit pour que booster l'entreprise. Vous avez la maison, vous avez l'entreprise, vous avez la société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au niveau Okita, pour nous la base honneur, base image, d'activité, contactez Fidèle Mauve Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église, il y a Matéa, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa et les caca chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Mauve Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux amis, hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, Olingi, nous avons câble nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, Olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Mauve Production. Fidèle Mauve Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mukasa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kinuta, non de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Mauve Production, c'est la réussite de votre business. Fidèle Story na Kinshasa na Brazzaville tomonaka patron mobomi moya mosala ebisaka lobi patron nazomona bana basi mibale baati bilamba ya pembe bazotambola na kati ya lopango abenganaka mwana mosala bana basi wana baza banani nini ekokomela ndeko na biso ya mwasi kuna mpe na mboka bapreparele mobali me aboyi mobali wana mpona ndeko oyo bebe olamuki oui nalamuki malamu buteleke bakozalaka moko koloba oh oui oui eza ndeka moko sere ya koloba oui nangi naloba kaka tozozela bebe eza sikoyo ntango nasala makambo eza important namona famille na yo napesa dot na yo et tout ça la mariage ils ont vraiment malamu et sengeli pena que sont na parents na ngai oui ils ont idée malamu oui OK oh maman na ngabengi ngao Fidèle Story oui allô maman oui bon après-midi maman naza malamu boni papa OK olingi kenaya ce week-end oyo problème ezate kuna OK na koya mama OK na zane loko moko ya kosona yo mama nazoya non problème mabe ezate d'accord mama bye
Maman alobi na kende na zonga na mboka. Oui, problème ezate. Oui. Alobi problème ezate. Na lingo pe na profiter na ebisa bango problème oyo. Te ebisa bango vraiment que naza na besoin tout ça la libala mbangu. Naza vraiment pressé na bala mwasi nanga. Na lingi yo, na pe na lingi yo. Film oyo comme goût. Ndeko na biso bandaka kokanisa makanisa ezongaka mama mpona yo ndeko na biso bandaka kokanisa ndenge nini asacrifiaki mama filme oyo eteya yo baacte ozosala lelo ndeko na ngai lobe kozongela yo tala bozwi mpona bozwi andimi asacrifie mama na ye mpona kokóma na succès okóma influenceur influenceuse ondimi okoma plaider obebisa baorgane ya nzoto na yo mpona kokoma influenceuse star superstar ondimi na yo okoma lesbienne ndeko na ngai ya mwasi filme oyo eteya yo après nyonso to lifuta eza nini tika nzambe alola apambola bayebanso bazolanda filme oyo na Fidèle du Mauve TV na chaîne YouTube na biso ba abonné nyonso topesi bino merci ba eboza na Afrique merci ba eboza na Afrique du Sud na Gabon na Togo na Sénégal na Luanda ba eboza na France na Europe Fidèle du Mauve TV chaîne YouTube na bino bo s'abonner massivement avec moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe bozalaka bino ndeko na biso azoraisonne ndenge nini abomaka mama na ye ndeko na ngai ya mokili eza nini importance na yango ozwa nyonso obungisa bomoi na yo epai na nzambe ndeko na biso apesa mama ekenda likolo ya lipa ya na ngai ya mwasi ya na ngai ya mobali batela bonzambe na yo koteka bonzambe te ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali po okóma na bozwi filme oyo eteya yo moto oza koanvie bozwi ya bato ndeko na biso ya mobali oyo tozomona azokanisa akendaki université kotanga mais abandaki koanvie ndenge bakamarade babandaki korule na mituka kosala batapage kotondisa babar kozwa basi ya kitoko asengaka na ndeko na ye kamaradi na ye apesa ye secret kota ye mpe na club na bango bakosaka ye na club na bango ke bango basopaka makila te donc ezalaki piège ntango akotaki kuna ekomaki trop tard basengaka ya boma mama mpo akóma na bozwi shwa ezalaki te kuna soki okoti okobima te lelo oyo mama akufa awa aza kokanisa filme oyo eteya yo bafidélien filme oyo eteya yo ndeko na ngai ya mwasi mpe ya mobali Fidèle d'histoire toza mpe tokozala toujours wana mpo na bino avec moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe Fidèle d'histoire landa biso chaque jour mikolo nyonso na 15h juste na Miel télévision toza wana na Miel télévision landa Fidèle du story ndeko na biso azokanisa Fidèle du Mauve production agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements tozali mpe tokozala wana toujours chaque jour na Miel télévision na 15h juste landa Fidèle du story toza mpe tokozala toujours wana Fidèle du Mauve production agence de marketing et de publicité mpona bafete na bino mpona baévénement mpona baactivité na bino salle de fête VIP le dromadaire de saison eza wana te na mikonga Efobank salle VIP terrasse restaurant sécurité ezali assuré
boya ebele bobenga salle de fête VIP le dromadaire de saison na 089 pour na ko réserver ba fête na bino ya na ngina sengelo moko yanga film na boke binyo soloba yaya oloba nini loba yaya na loba kina zonga mboka mais na ngina tula soko za na kati ya secte na secte la kisi nini un secte za nini secte la kisi pour nous opposer na ba question ya ke na koma na secte ni les opposer non yaya na ngina tuna kaka soki eza mbala suka yo tuna nga ba question na ke na za na secte za nini yango na nde ozotema osanga mpo tuna nga ayelonga kuna na bablage wana sans effet naza na intérêt moko te ya kota basecte yaya natuni kako explike nga fo bosa pe te funaki mboka okokende mboka yoka ngai okokende mboka azela me bamituna na basecte loge otuna nga bakestion wana bakestion stupide bongo fidèle d'histoire chaque jour na 15h na miel télévision landa biso ndeko mwasi atunaka yaya alobi nazolinga nakende mboka mais est ce que oza na kati ya baloge ndeko mwasi azosala bavérification ayeba est ce que ya solo vraiment papa na ye alobi eke mobali wana abengaki ye mpo ke aya semaine prochaine bosala mariage nazo comprendre bino te mama nazo comprendre vraiment bino te bolingi nino juste tolingi bolamu na yo mama nini yango boza koespérer bozo pousse nga na bala moto nalingi te non mwana biso mwasi calme-toi eza raison oyo nayoswana papa na yo tosolola nabenge mpo tosolola oui mama nalingi te kobala mobali wana mobali na nga koya mpe semaine prochaine aya kopesa dot nini yango bozoloba na ngai nasa sikoyo ndenge ni moto nalingi yoka papa na yo na nga tolingi obala mobali wana te tolingi omela biso mbala aza responsable oyo akoya kofuta dot na yo mpe ovandi na kimia yaya ekomarche te mama ekomarche te yokanga mama nakobala na moto nalingi soki oyo na papa bozo force nga etali bino bogarde wana bogarde bénédiction na bino na bénédiction na bino lokobo bokopambola nga botika nzambe akopambola nga sans effet na moma oyo nazoloba na yo retire malobolobi nalobi deja boretire olingo defi nga oui mama nazoloba na yo boni bozopousse nga comprendre nga mwana alobaka na mama na ye naza na zemi yo tension omoloba nini nalobi naza na zemi nana mwana ya mombali wana nzambe na ngai obomi ngai olingo bomanga olingo loba nini par là est-ce que nous sommes bien est-ce que tu as maladie oza liboma okomi liboma okoloba nini mawana kanga lokobama te kanga mloko naza honte mpo na yo nakokroire te ke yo moto so babetise okana biso sikoyo nayebi te soko obenga mobala na nini yebisa ye information oyo nalingi te nalingi te awa akoya awa te azali bienvenu te tala yo ozo comprendre makambo ozoloba non tokondima bongo te oza komitala ese ozomona mpenza nini eza liboso na yo mpo na nini ozomela biso moto aza étranger oyo tozolinga te yo kasi ko nayebisa yo oza zoba tika nayebisa yo kende yebisa ye ke ndako oyo ekoyamba ye te mwa mobali wana akoyamba yo te akobala yo te biso mpe tokoyamba ye te mama osala bongo mpo na nini mama tombo kaka mama alobaka tokondima te
oza na zemi toza na zemi te mwana mobali wana maman s'il te plaît nini ebombami na kati ya filme oyo mpona nini bapara bazoboya ndeko na ngai ya mwasi malgré bachoix mais yokaka mpe baparent filme oyo eteya yo filme oyo ezongisa yo na nzela fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville fidèle d'histoire partout nani aza wana yaka na dépose yo naki otika yo merci mpona nini Italo nabi merci na okete na matala mutuka na yo te ela boyaka na ye makambo ya Italo est-ce que problème moko eza ela Italo kende naza envie ya komata mutuka na yo te na bikende mpo nini ozoloba na to ya bongo filme oyo kosuka wapi Italo deja nzambe atalisaki ye oyo mobali oyo azali namoni ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali malgré façon ozalaka yokaka mpe mongongo ya nzambe ndeko na biso ela malgré apusaki camarade na ye alinga mwa mobali oyo peut-être na ignorance peut-être na kati ya sentiment mais après nango nzambe akomi kolobela ye ke non mwana mobali wana aza malabu te wapi ye aza na chance namoni awa te so nga naboma ye bêtise honnêtement nayebi te mwana mobali nase mwa mwasi na mwana biso ya mwasi nazo comprendre te nazo convaincre azondima te nalingi komona te nalika kosa eloko moko sala benga ye biso nalobi nga nalingi azala awa bala awa nayi tokokoma niveau wana te yoka eza problème te ke tobenga ye toyebisa ye boye te eza mwana ya mwasi benga yebisa ye sola na ye yoka na kosala yango te nakobenga ye te nakobondela ye te soki oyebi kobenga ye te so akochange décision na nde soki papa obengi ye te oyingi ngai naloba na ye donc ngai aboyi koyoka nga nayebisi akobala mwa mbali wana te nakorepete te yobenga ye sola na ye yaya pardon eza décision malamu te tovanda nde tosola na kimia toyebisa ye na kimia eza impossible aboyi kobala mbali nga nalingi tokotala na kozela ye awa yoka ekozala malamu yo na ngai tovanda tosolola na ye na kimia ata soki bongo tosola na kimia nazomona bozopete nga na mwana ya mwasi o nakomi na suka nakomi liboma o mpo na nini bapara bazoboya libala oyo awa ndeko na biso azongaka nazozela ozonga sikoyo mpona koyebisa bétise oyo na telefone te lokola papa na yo naza na droit kodeside nini esengeli obala nani esengeli obala papa eza lokuta oza na droit wana te nini ozoloba na ngai yokanga siko bien okoki jamais kozala mwana ngai ya mwasi soki okobala mwa mobali wana akozala mwana ngai mwasi te papa okosala makambo wana te naza mokolo okoki jamais kozala oka mwana moke décision na ngai esengeli nazwa oyo tokotala s'il te plaît nakozwa décision na nga azo insiste kaka ozomona eloko nazoba kobenga ye ozoma nde nazobenga kobenga idio tozobenga mwana yo alobi nini alobi kaka babétise azoloba kaka mpona mobali na ye wana azobazoba nini yango ezomarche te na mwana wana o yoka mwasi nini ezomarche te azosanga yoka eza problème ya kolela te fidèle d'histoire na Kinshasa na Brazzaville sali naye kosenga yo oyebisi bapara na ngai nini mpona mobali wana oyoki ngai Italo ayebisi ngai ke osabote ye yokanga naza na ta makambo ya buzoba wana te nazobima nazoloba na yo ozolinga osabote nga ayela enge loba nyonso to wana nini bima liboso na ngai naza na ta koloba te kende kosala makambo esengeli osasi nalobaki napekisi yo olingi te yoka ngai
soki na trouvé que oza responsable ya makambo eza nsima baparent na ngai olo convaincre bango baboya mbai na nga okondima te ndimela ngai eyingaka entre bami filme na biso